Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele. Ini awi ramasi. Mama,
azoganga po azososola bongonga moto na salani kozambe na yo eza lisusu ya mindondo te bato nyonso basi bayeba yango nabelela nani abongi te moto mokili akocola ngai moto mokili akoseka ngai koseka Jehova miso na ngai na yo nazosanjola nazobelela nazosanjola nazopesa nzembo nzembo na ngai nabombela nani soki kunde ekoka kobomba yo te bongo motema na ngai ebomba mpo na nini nabomba te nalobela yo oza nzambe obongi na ngai obongi na ngai motema na ngai oyo nazoluka nazobelela yo nazotombola nazosanjola yo yo nde makasi na ngai nyonso. Merci beaucoup Yves. Et liwa eza njila na biso nyonso ndakotika libanga zate petite sœur abeli te asalaka crise attention babengi biso abino Emerance asali crise attention wala jour ezalaki vendredi mto yema mbasiana akotimie ezali vendredi azobongama mpe mponaki efeti petit frère abengi abino yaya Emerance asali crise ya tension. Ok, tobengani mpe na famille kande ezalaka bamemi ye mpe na hôpital nake mpe feti ya siana mpe tozosolola na nde nazongi mwana grande sœur abenga Sandra ayobengaka na ntongo abi mare aleki boninga abi bien olali ndeni kuna abika boye mama leki banda asala crise alamuki nanu te. Ça va. Pourquoi tozokutana na Alfred mwana grande sœur mususu tozobongama totindaka simbongo mpona intervention kuna lokwa bozaka abana na bana abi problème ya te mère eleki nango tokomika vers ba 13h bonamoni petit frère atindelinga voice lokwa mwana grande sœur mususu falaka abala déjà bafuta ye basale makambo nyonso nga alobi c'est que alinga yebisanga peut-être participation na ye ou bien te agence na kene kozwa mbongo pour le baka otia na agence amona be message otindelanga ke Emerance fia ya Emerance awuti okufa nazwi silence wana avandi ndi mtu asalika crise lobi lelo ekomaka kokufa problème nini na ndenge mpe topesa information na famille tozokutana mpona réunion omwa foto ke Braza sika akufeli foto kende kuna yango foto sala na réunion lelo na famille toze pas grande sœur tosala réunion na famille. Merci na ba collègue nyonso bazobenga nga o bazo présenter ba condoléances na bango toza ensemble. Merci nzamba pambola bino. On est vraiment ensemble donc toza na deuil oyo akufi kombona Emerance Wato aza avant dernière ya ba Wato nyonso ndenge tobotami ye mpenza nde aza avant dernière donc ça fait mal, ça fait vraiment mal. Aza maman abana tiki bana na ye c'est un peu ça. Mais tout le maladie ya ndeko Espérance Wato Emerance plutôt j'allais dire Emerance Wato et bandaki déjà moi avant la tension ba crise ngo bien et subitement et jouer na ngambo ya Braza. Non, tension ils ont tungisa ye. Tension comme eko tungisa ye mais ezalaka nango le msusu ki ndenge ezalaka tension yoka imati. Mais so ameli ba kisi na ye c'est bon ezongi nango normal. Mais à tout ndenge mataki aza ke pe église abanda ke prière a koyi na nzela. C'est ça. Donc tout le cri Jésus na balabala zo tambola ou bien en fait avec prière azo ke des prières na nzela nde muto de kamezi. Auta déjà prière azo zonga.
auta prière azozonga nde na nzela ebwaki. Voilà, toloba famille wato eza munene boza na bandeko bele parce que Brazzaville ebiti eske ndeko aza moko ya bato bazali na Brazzaville, donc disons kokota mwa libala ou soit akenda na activité plus na Brazza ou soit azali moko pena biso amakenda ka activité na Brazza te aza abalaka vraiment mariage religieux. Aza mwasi azalaki na libala grande sœur na biso mibale mutu abalaka Brazzavillois nde esalaki famille tokoma kokende kuna tokompena une grande famille kuna ye pa abalaki Brazzavillois nzamba ya kosalaki mobali na ya kufa je crois ba 4 à 5 ans déjà banda mobali na ya kufa azana bana na ya tikala na bango. C'est un peu ça, c'est ça. Azala ine na Kinshasa wa avandaki pa grande sœur na Masina tanga ucho ya kina azali pa grande sœur na Masina kuna o ngala landi ale tango aye kolobake moi bokilo na ye fala bota mobali ya mwana na ye pardon moi c'est mwana ni fala bota bino akelo ko eza kobota liboso asala ye wale yango akendaki Brazza ayaki ne déjà na Kinshasa a. Donc famille nombreuse ya bandeko na biso piso et plutôt j'allais dire ya famille ya maman na biso wato nde batiki biso et tout ça la passe panza mort na ye ya maman na biso Emerance. Alors je crois bien maman top ezala bandeko wato na biso bali mena ba organisation matanga bosali ndenge nini est-ce que corps ya Kinshasa to bino famille beaucoup qui na Brazza parce que azali moto déjà aboti na congolais anga na biso awa est-ce que bobongisi nini vraiment on a obsèque na ye surtout plus na ngambo ya famille wato. Bon toza na réunion lelo famille ezoya to na réunion tozo solola nde tozo compromis nde na koyeba kopesa réponse pour jusque là na yebi na te bakulutu baza ba responsable ya famille baza to solola lelo na butu tokoyeba nini tokoki kosala mpona kobongisa programme soki mpe tokokatisa Brazza tokende kokunda kuna bien soki te corps ekoya awa eyebanaka ntango tokosala réunion mais kuna bazaka bana na bana baza bana na bana esenga biso alokwa biso nde baresponsable toza awa toyeba kosola toyeba koorganize ndeni programme ekoleka. Atiki bana combien? Atiki bana 5. Donc, na ba image tozomona na ba réseaux sociaux maman Emerance na brancard bakomemaye habité en fait famille de Tindi bien ezali lors ya bokotisi corps na ina mort ezali ba OK kotisa corps na morgue. Je crois vidéo moko pe ezali razali na coma tant asala crise yango kotemba mo coma wana ezali ba kotisa na morgue bana nde baza kuna ntango bazozwa tata mwasi na bango image nde batindaki nde ozomona yango ezocircule bongo. Donc dans la vidéo mosusu andako akoti koma eza pe publié ana koma na basonde wana ya même jour bakei wana nde mokolo akufaki dernier jour na ye. Voilà lilo bana ba oyo baza informé te surtout pour la mort ya maman na biso Emerance oyo bayebi te ke mama to ba perdre pour biso pe na ngamu na biso to mere ko panza sango na ba oyo ba quitter mais na ngamu na yo okoloba nini na ba fan na yo na ba collègues no artistes aussi na ba oyo bazaka pembeni na yo comme famille par rapport à mort ya maman Emerance wato. Bon bible bito lela na ba oyo bazolela merci na ba oyo baolela nanga elongo bazobenganga koencourager nga kolendisa nga na maloba nzambe nzamba pambola bino eza bafani na nga na poto bazobenga bacollègue na ngai bazobenga ya basi lokola mibali en tout cas nzamba pambola bino na kolobaka ke mama Emerance wato azalaki mokambi na bima azalaki chrétienne mama Diago donc azosambela na bima ya apôtre Bolia vraiment na bato ya bima tolela elongo wana azalaki servante asaeli nzambe ntango molai na église ya bima vérité pa apôtre Bolia vraiment tolela elongo eza malamu mingi bandeko na biso mpe boza na Brazza tolela elongo so nzambe abateli biso pour selon programme tokoya kuna bokomona biso makambo nyonso ekoleka nango malamu na kimia nyonso na kombo na Yesu.
Merci beaucoup, maman. Mais souvent, dans différentes émissions, on a au Sambelaka, Nzamba, Ipsaka, Makamba, Lobelaka, Makamba avant. Est-ce qu'il annonce, il y a mort, il y a maman, Émérance, et comme il a quitté, pour y avoir ma belle mauvaise dans la famille. Nzamba marabout, Nzamba magicien. Nzamba lobara era lingi. Et là, monsieur Nzamba a permettre, boye bite, mais Nzamba a permettre le Congo comme. Donc Nzamba ezate qu'à chaque fois à lobara non. Ah magicien t'as zappé marabout, c'est ça. Donc annonce, il y a mort, il y a famille, la famille où tu comme la bibliothèque. Donc il y a mort mon brisque tout le. Ouais, tu bien un mort brisque. C'est ça. Voilà, Lubana, on peut bailler qui maman Émérance Wato et numéro de téléphone et puis maintenant ils allaient wapi l'adresse nini pour que bande baya est-ce que famille bota déjà clin d'œil et l'équipe pour na kotala ndeko na bango na lobaka na bato nyonso bayebaki Émérance Wato Bible bito lela na bazo lela to lela elongo na mama Émérance on a okolo baka yangwana tozana lemba super précisément na Botango avenue Botango en diagonale na biso eza na bar métro na côté mususu eza Dodan so komika na bato bayebi lemba so komika na super otuni avenue Botango na Dodan soko ye wana omona no biso place ya matanga pe ebunga na kanango te okomona wana donc tozawa tozolala na on a c'est jusqu'à ce que tozwa précision ya soka voilà numéro na nga na mutu nyonso amoni kakoki kobenga nga plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 wana eza numéro na nga ya WhatsApp moni koko présenter nga ba condoléances oko sunga nga pe na ba conseil nyonso ezaka malamu numéro na nga yango wana merci voilà. Êtes-vous sûr maman Tom que corps ya ndeko na yo que ça na Kinshasa parce que j'ai dit que moi des arrows ezalaka souvent na corps ko uta nango Brazzaville ya Kinshasa mais point tu n'as pas Kinshasa ezalaka problème oyo ezalaka vraiment coûté parce que tout le monde nango na matanga ya ndeko na biso mélodie oyo et traînant même et luka ba mbongo ba contribution ba cotisation même pour que corps on ya ah êtes-vous sûr que corps ya maman Émérance Wato ezana biso ya Kinshasa pour to kunda ah pour mon solo esengaka ezaka mo belé ye pe na ngamu na ye molonga na ye azali susute na ndenga famille est-ce que beaucoup kaka to besoin ko espérer que corps comme ah na habiter na mon solo esengaka bien yango na lobi yanga na kopesa na réponse te famille ne ba revendre nde to solola nde yango eko signifier biso to yeba soki corps ekoya ou bien koya te ata soki pe kokunda makuna ya nango pe problème te ata pe koya na Kinshasa ya ka problème te nyonso ezaka cimetière voilà ni na turaki famille bota ba comédien ba assister déjà tout le monde bazobenga nga ba comédien nyonso bazobenga ngai tout le monde azobenga ngai oyo azwi nouvelle abengi nga même ba collègue ya poto même ya Kinshasa bazobenga nga kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.